Bonjour, 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 bonsoir à tout le monde. Mbote ya batunyo so mbote na bino nyonso tout. Na comme na lobaki na zongi sous na vidéo muso parce que j'ai décidé de faire tout vidéo tous les jours. Donc everyday tout vidéo. Donc jour où on est libre et que je ne travaille pas, je suis à la maison. C'est là que je profite pour faire ces vidéos là. Voilà. Donc, on a 2 vidéos par semaine. Bon, si j'ai le temps, si on a le temps, je peux faire ça. Si je n'ai pas le temps, on peut me peser. Mais comme ça, il y a vraiment pour ça, souvent, on a vraiment pour créer temps pour que na temps ça va vidéo et puis nous avons un caméraman pour filmer et tout ça. Donc c'est ça. Les lots comme nous savons que na pesi d'abord mbote na batunyo surtout en tout cas mbote na batunyo so baninga bandeko ba camarades en tout cas ba connaissance en tout cas mutunyo surtout ya yebinga en tout cas na pesi mbote belé bisika bozali qui met en Nzambe et renia na mabota na bino bisika surtout oyo bozali. Alors les lots na lobaki na ko sala vidéo ya spaghetti na osala spaghetti na viande hachée. Donc c'est ça, spaghetti oyo, to benga ke pati macaroni, spaghetti bon. Nde nyonso oyo yebeli ya benga ngo, yango yo et puis na viande hachée na nga yango yo na sali na viande hachée ya ngombe, ya ngulu te. Bon, peu importe, so za na ngulu, ça y est ngulu, so ko za na ngombo ça y est ngombe, comme moi j'ai préféré ça, na préféré na sala ngo na ngombe. Okosa na opena chicken, okosa na opena corned beef, parfois na sala ngo opena corned beef, et ça un peu kitoko na corned beef. Bon, les lots on a préféré ko sala ngo na ngombe. Donc ils a ngo recette moko ya pressé et disons ya pressé ça moko ça vraiment et où me la raté. So moni ozana on a tenté ou kota na cuisine olamba ba so lembi. Bon, so ozana batu na ndako balinga spaghetti, oseli ba mo spaghetti. Mingi na lamba spaghetti pour na ban na pour mobile nanga alinga biloko te spaghetti alinga raté ba mashed potato alinga raté ba mo ba biloko bongo alinga nete ye l'essentiel aller fufu na ye soki na pondu soki na mbisi soki na we komona na mais au moins aller me ba spaghetti o na sala ka bana to na sala bana moko na ndako compliqué ba liaka fufu te ba liaka biloko o nyoso tu ya biso ya Afrique wana ato bomi nzoto la mi ba olia ngote. Donc il faut que kata mbino bolami mwa bilo na bino ya Congo nde to lamba kata ba biloko mwa awa olukika sokelo ni osala pour saler la bango balia. Donc le côté au salibo donc c'est ça. Donc wana on sait la bango recette oyo spaghetti. OK, na sina tia ki mai na ngana moto comme bana ngope balinga ba biloko olami ba matungulu emona na te soko tse matungulu emona ni ba oliate soko tse aye yo kani ba oliate to oliate soko tse mo bandembi ba oliate. Alors na sala ngona ba matungulu o esi baniki bandembi esi ba niki po e ba yo ka ngote ba sentir ngote na tsa ki mai na ngana moto déjà ezotoka on a tia spaghetti nanga na tsa mai na moto et puis OK na tsa mai na ngana moto déjà. Et puis na tiepe mafuta disons kikalungu na ngana tie kotoyo na tia nano oyo à côté. Bon na tie kikalungu na ngapi na moto. Maintenant comme mai na ngeza déjà na moto na kitsaki on a zone seto kamuke na kotia yango souvent batumso batia rappel l'huile kotia na yo l'huile mukie na mafuta na yo na mai disons na huile na mai on est na huile na mai oyo na kotia spaghetti comme ça à part mai so na mai na l'huile hein huile donc olive oil ça olive oil mais ezo senga na mo karaté ke otia olive oil soko za na ba oyo nyoso za na ngata soko za na ba sorte ba oyo ya boye o lika kotia problème ezate ezaka oyo menga na préféré kaso na osala spaghetti na tia olive oil en plus na nga pe ko tia margarine hein na pe ko tia margarine. Bon dans une margarine je vais voir ce qui oui c'est stylé. On a beurre. OK voilà, on a beurre, on a beurre.
pour faire ça goût pour ça na beurre na yo, tu vois, et ça beurre. Ça so bato yebi yango boyebi eloko nazola teza beurre. Nalinga pe kobakisa yango na kati ya mai wana nde nazotokisa nazosala mpona macaroni disons spaghetti po epesa yango mwa teste mwa goût ya kitoko moni yango kaka tobakisaka bo ntango ozolia yango ozoyoka yango na mwa goût wana na ete goût baloba yango na lingala nini. Voilà, donc nakozwa beurre na ngai yango oyo merci bino nakokata yango nakotia nyonso tout te parce eza ebele po esi natiaki mafuta ya l'huile comme nautaki koyebisa bino déjà nako beurre na ngai nasangisi yango kaka na mai wana nde bomoni. Voilà, natia yango na kati ya mai. Voilà, natiki yango na mai wana etoka. Entre temps nazwi viande daché na nga nayebisa bino naza na viande daché yango oyo eza mingi te mpona osalaka mwa recette ya moke spaghetti oyo nani moko kaka. Nazwi viande daché na ngai natia yango na kikalungu nde bomoni nga natie awa natia yango na kikalungu wana nafungoli moto. Voilà, maintenant nako ndenge natia yango wana na moto natie mafuta te natie mafuta te na kikalungu oyo natie mafuta te natieka kikalungu apamba parce que viande wana ntango obanda kobalusa ye ozobalusa ye aobimisa mafuta donc yo kozwa te oloba susu tika natia mafuta obanda okalinga te nasala yango bongo te poso obandi otie mafuta okozikisa yango po le temps ebandaka kobela ebanda kokalingama nyonso to ekozika donc okorécupere eloko te po osala mélange na yo na spaghetti nde nalobi. Alors natiki yango awa ntango moto ekozwa na kikalungu yango moko ekobanda kotoka kobela. Maintenant comme natoki koyebisa bino déjà bamoyen mosusu akolamba spaghetti wana ezali okokalinga okati matungulu okati bandembi nde tosalaka. Mais comme nauti olobake naosalela bana bakoko nango nazala na bango awa balingaka matungulu te bango nyonso kobanda donc balingaka matungulu te baboya matungulu baliaka na bango mais bamatungulu nde ozalaka bo te fe eyokana te donc il faut somba ya poussière ou soit soki ya poussière te okati yango mike oblende yango nde tozalaka oblende yango na blender omixe yango po bamona yango te une fois ka bamoni yango ata azali na nzala apeti ekatani yango nasalelaka bagarlic parfois ya poussière naza na garlic ya poussière yango oyo eza garlic eza ai nde tobengaka epa na mosusu ai mais na anglais garlic nazwi garlic na sopi awa po epesa yango kaka pimbo. Voilà, nazala luka kombo wana pimbo nde babengaka donc goût esala yango goût. Ok, naboteli yango ai. Voilà, natieli yango natia yango matungulu oyo eza esili eza oignon eza matungulu ya en poussière aussi matungulu kaka nde nauti oyebisa bino mpo bayeba te ke natie matungulu mais natie quand même matungulu. Ok, à part ça nakotia nani yayebisaki nazalaki nango Kim Magique disons Kim Magique on a nikaki na recette mosusu nasalaki natikaki na Kim Magique nabakisi Kim Magique nanga na kati wana Kim Magique. Ok, c'est pas fini. Nakotia aussi non ça c'est natia ngo wapi on a baki ezali muscade. Voilà, muscade nazotia pe muscade na nyama oyo po epesa ngo kaka goût po nyama na so yezi ekoti goût te chunga te ekozala bien te. Ok, natia ngo et puis eloko moke nakobakisa na suka nakotia tangausi kaka moke kaka epesa ngo kaka mwa babiloko batangausi esalaka biloko bien eza mpe na malade ebele tozalaka nango na nzoto tangausi esungaka lokola bana na biso
balinga batonga usi wana tie soko olobi osala yango ya nde tosalaka yango ya baji to na biloko yango nalingaka tiela bango yango etretaka bango mabumu etrete mabumu na bango bakota mabumu maladi donc ya mike mike kaka oyebi ke tangausi ezalaka quand même titi mo makasi etretaka bamaladi ebele epuis nakoka kobakisa ok nayebi te soki natia yango osusu wapi soki namoni yango ti naza na cumin ok je ne sais pas kopesa ngata maluka yango natie cumin wana nayoki nango quelque part awa bon namoni yango te nayebi ok nazotia cumin bon ok ya pas de problème namoni yango te nakobakisa system oyo eza system oyo nakotia yango mpo epesaka spaghetti wana pimbo laki nazoloba nabakisi system oyo yango bomoni natie system oyo epuis oyo ezalaka sukomi ya goût okozwa yango partout ezali okozwa yango epa baasiatique okoke mpe baasiatique okokuta yango voilà donc natie yango nazosangisa ensemble natie mungwa te voilà natie nanga mungwa te nakobakisa mungwa nsima nazotia mka ensemble nde na esele bino mpo ebela nyonso tout ensemble entretemps mai na nga ezotoka awa na moto na fungoli spaghetti na ngai yango oyo spaghetti na supi yango mosusu babukaka bakati na deux morceaux mais disons en deux parties nde bakataka mémoire nakokata te natia yango kaka ndenge ebimi na carton wana soki ebeli ekodemba yango moko na kati kuna nasali kaka carton moko po so na bino asala mibale ekotikala nango bakolia yango te alors na préféré nasalaka moko evandi yana ezotoka na tata nazo kobalusa mpo nazipika yango po eumela na moto te voilà nazipi yango nabakisi black pepper kaka moke moni eza mwa pipi etiaka moke kaka natie black pepper natie black pepper oyo nabakisi eza kikoma sauce moto nyonso ayebi yango ezalaka nango wana bastore partout omona yango eza kaka mpo tobakisa mwa pimbo topesa mwa goût na babiloko yango mpo babiloko yango awa oyebi kaka nde ezalaka baki soki eza viande bachaine na biso ya kisasa toza na besoin kobakisa biloko wana nyonso tu te mpo eza déjà na goût nango mpo eza fraîche omoni me baoyo ya biso ya mboka oyo esi babomaki yango mpe soki mokolo nini soki basalaki yango mpe jour ninga na yo toyebi te tokisi yango kaka na marché tosombi yango wana efo kaka bakisaka kaka mpo apesa tu moni nazobakisa yango mpo bakisa mwa sikoyo na kotya mwa mungwa mokie mungwa omoni elakye mungwa wana bon bato mosusu mpe basalaka bokoki kotia yango na blende oniki ye lisusu mpo akoma mwa potopoto mais comme eza nango ya mwa moke kaka ya bana nakotianga nango na blende te nakotika ngo kaka tie kobela nakotiango na blende te nakotika ngo kaka tie ntango ekobela
bela nango déjà peza ipe mingi te te nalobaki ezaka ya mwa moke ati boyoki solobe ebimisi solo ebeli momola biloko wana na pesi na tie monte epesi goût ya kitoko. Sikoyo nako vérifier en spaghetti oyo soki ebeli wait yango anga na tel yo. Ok. Awa sikoyo spaghetti nde nayebisaki bino etoki nango sikoyo koluka te otokisa spaghetti mingi na moto koluka te otokisa yango na moto sikoyo parce que soki etoki mingi na moto ekolemba makasi ntango obanda soki kosala bamélange makambo nyonso omona bokomolia yango ekomi potopoto ozomona koluka te otika yango napakisa yango natia yango mwa mungwa nalingi otia mwa mungwa po ok kolembisa yango na bi lisusu kolembisa yango vraimen makasi te elemba mpenza elemba te ngoni nde nazosala boye esali neti eselembi sikoyo nakobwaka mai wana naorince mai wana metao naorince mai wana fo narince yango nasopela yango mai ya malili fo nasopela yango mai ya malili omoni esebeli sikoyo nasopela yango mai ya malili nasorince yango narince spaghetti oyo entre temps ntango narince yango boye omoni nga nafongoli mai ya malili po esala nini ntango natie mai wana ya malili natie po elemba te lokola eutai deja na moto makasi soki otika motoka na moto ekolemba ntango kosala bamélange nyonso omoni baspaghetti mosusu tolia komona elembi yango natie na mai ya malili po mai wana ya malili eboma moto wana spaghetti etikala kaka ndenge omoni yango boye po nayebi ke ntango tokotia mosusu na moto ekotoka mwa moke ekolemba moke mais soki otiki yango kaka na moto ebele soki osala comme nde nawisi osala en tout cas ekoma potopoto voilà nasi bocomprendre nde nalobi mais soki oza na question kohésite te otuna nakoexplike yo na étape oyo nakoexplike étape oyo orate voilà na rince yango nde na rince voilà nazongisa yango kaka na nzungu wana ok nazongisa yango na nzungu wana maintenant natia yango susu na moto kotia yango sikoyo na moto tia bomoni nai nanga nasalaki yango oyo comme nasalaki yango awa nazwi sikoyo natia yango susu na moto awa natia yango susu na moto awa nakomi kotia biloko oyo nakotia nango mpo nasala spaghetti na nga ok naza na batomate nakisaki bino tomate nazalaki na tomate yango oyo naza na ragu yango oyo ragu ezali mpo nasala spaghetti mpo nasala yango na ragu mpo nasala yango na ragu yango naosala yango na ragu donc bon ndenge nasalaka spaghetti naosala yango na ragu epuis na prego so boyebi te bokoluka mais avant kosala yango na wana il faut natia tomate natiaka tomate yango ya mbuma naza na tomate ya mbuma déjà awa nakobakisa yango na sauce oyo nauti kosala awa comme tomate yango eza mokie il faut nasala tomate mosusu esaki no video oyo eza molai te eza nango mokuse nakomi presque na suka
nazwi tomate mosusu yango nasali na kongoli nasoki tomate wana awa nayebi ke fallait nanika yango me nazwi ntango nika yango te po bana oyo tomate nde natia yango ya mbuma boye kokomplike mo motu balia me probleme eza te kolimba bakolongola yango na ekolemba ekomonana mpenza te mais fallait nde nanika yango me na bato misusu tozala besoin konika yango tolingaka mpe tozala na tomate boye me naosalaka mpona bana oyo ezala me soko bon nayebi te ça dépend ya baparent ya bana mosusu bazala na bango na komplike kolia te otie boye ya kolia mais comme nayebisaki koyebisa bino baoyo ya ndako oyo nyonso eza litungulu so bamoni yango ata azalaki na nzala kolia te tomate soki bamoni omoni nazofina batomate yango poso bamoni yango boye ata azalaki na nzala piti esili ndembi c'est la même chose matungulu ndenge moko ya wana nasalelaka ya biloko ya kofina wana bon nayebi ke oyo komonana soki ekoti na spageti ekomonana mpenza te mais wana nalobi bino bosala yango bongo te nazoloba kaka ndenge ezalaka na ndako na ngai soki naosala baspageti oyo mais yo okoki na yo kata matungulu na yo okalingi kati bandenge na yo okalingi probleme eza te te kaka ekobonga nango kaka sikoyo neti na tie boye ezobela nango wana maintenant ozomona nazotia yango ezobela nazobalusa viande hache oyo nasalaki namekala soki ekoti mungwa ok tina mungwa très bien awa nazaka kofina mwa batomate wana naafinaka batomate wana almost done naafinaka batomate wana po emona mpenza te natikaki na etape moko ya suka mpe na tie bon etape na ngai ya suka de la suran nazotia prego nayebi te so naza na prego moko ya left over so naza na ba left over ok naza na left over na moyen nafungola prego oyo eza te mais ezaka ndenge moko moyen nafungola eza te naosalela yango na bidis yango osalela oyo nasi nafungolaki nazwi prego na ngai bomoni prego yango na sopi na viande hache wana nasopi prego wana na kati ya viande hache somona nasopi yango na kati donc nasi natiaki tomate ya mbuma ndenge bomonaki natie tomate ya mbuma natiki yango ebeli tobosanti mpe yango namekaki tomate ebeli poso tomate ebeli te ekosala ngai so tomate ebeli te ekosala ngai donc nabakisi olive oyo donc nabakisi olive oyo po spaghetti ekangama te po soki otie mafuta te na ndenge naesaki no natiaki margarine spaghetti ekokangama yango fo tia olive oyo ou soit mafuta ya mbili oyo nyonso oza nango poke ekangama te siko awa natie yango ezotoka mais omwana nazaka na mosala kobalusa ok eloko ya suka na kobakisa awa ezali cheese donc eza ragout eza ba garlic parmesan eza cheese eza comme fromage comme voilà cheese eza fromage na français donc en anglais eza cheese na kobakisa sauce ya cheese eza donc fromage ba blend yango baniki yango nde tobengaka ba cheese ya bino soto boyebi mais osiko ba blend yango po ya kolambela yango kaka ba macaroni donc nazwi oyo ragout nabakisi ragout lisusu na sauce na ngai voilà natia yango nyonso te natia yango kaka mwa katikati po nani ezalaki mokie
mais ils ont dépendre de yo kolamba c'est pour lingo tia nyoso oyo ka cheese est dominé donc disons fromage est dominé sauce oyo nyamoza nango kaka yo mais ngana lingi dominé de pour ça dominé fromage oyo kana mingi donc cheese oyo kana mingi par rapport ya nani ya prego oyo tiaki liboso na babilo mosusu tiaki bon c'est ça na balusi yango nde bobenga nazobalusa yango sikoyo na kopesa yango mwa temps etoka bon ese etokaki mpe nde nazobalusa boye ese etokaki nango mais nazobalusa yango kaka na moto esali boso osali yango mélange nasali boye après là bomona ndenge na komélange yango na pasta wana et puis bon c'est fini esili nango eza nango vraiment grave te nde nalobaki lisusu au départ okosala yango na viande daché ndenge nasali nango boye ya ngombe okosala nango na viande daché ya ngulu okosala yango na exete na soso kaka yo donc tu vois ebeli sikoyo nde esali boye nazwi yango nasopi yango sikoyo na cheese na disons na macaroni oyo natokisaki na momona eza natokisaki macaroni nasopi yango naluki lutu na ngai nayebisaki bino spetula lutu oyo eza très important na cuisine il faut kozalaka toujours nango nayebi komo nango spetula eza très important pour récupérer tu vois nakomi korécupérer sauce nyonso tout oyo donc orécupérer sauce nyonso tout oyo otiaka su bamai orensaka soki déjà mai se ekoki na biloko tu faut koya kobakisa su mai ekomi ebele mais soki oza na lutu oyo spetula esunga yo makasi donc batekaka lutu oyo partout esunga yo makasi comme ça tala bomo nde na ramase yango lelo omo etika yeso na kasi te natie voilà na otika yango sikoyo na moto mokie na dimine moto po ndenge eza déjà presque esebeli na odimine moto naza na besoin ya lutu na ngai ya libaya souvent nasaka na lutu ya libaya mposo bosala na balutu balutu misusu bemso ekatakata yango so ekomi mike mike na préféré kosala na libaya donc nakomi kobalusa yango ok nde nasalaki nakomi kobalusa yango bomoni nayebi bien ke na lutu ya libaya po lutu ya libaya ekataka yango te par rapport a balutu wana mosusu nakomi kobalusa yango awa tala ndenge esali donc soki osali na oboye ya ndako bana balie na bango lokwa bana na biso ya poto balingaka na bango bapasta na mikolo meme bana na ngai ya mikolo nazalaka na bango ya bagrande fille balingaka pasta lokwa bana mike donc soki olambeli bango pasta moko wana boyokani ozomona voilà nasali mélange c'est tout otika yango na moto mwa mokie et se mélanger et puis ntango na koservir yango na kolakisa bino osusu en tout cas à tout à l'heure alors ok bye.